couché en bon terme, na boti bien en bon état. Na bata bon terme, en bon état. Na boti vraiment en bon état, nzamba salinga grâce na voix basse, moi na bimi pe bien na ye na pesi bidon pour que nazwa ba bénédiction na bino. Mais je ne peux pas afficher mon enfant. Na kimutia mabe oza na kwa afficher moi na ngati. So kute na circonstance en mona yo moni, so kute na ngote tant mieux. Bonsoir la famille, mbote bandeko nyonso o bolanda Irsil Botelwa TV, vraiment bambote na bino esika bozali. Wana na chaîne na biso boyebi déjà bonjour bonsoir et dépendra nde na air oyo okolanda émission na biso. Na air oyo okolanda émission na biso yo nde koyeba soki okozwa bonjour to okozwa bonsoir. Bandeko na ngai problème oyo toyebi te toloba nini to benga yango nini ekomi nini. Tomona ki ba news circula ki lobby biso nyonso toyaki tosala ki bino be émission biso nyonso tosala ki be émission c'est lo ba news oyo ebima ki lobby balobaki ya be abotaki mais mwana kufaki ba makambo ezalaki ebele na réseaux sociaux. En tout cas lobby TikTok ezalaki tombé, TikTok vraiment ekoyaki, TikTok ekendaki ezongaki, tomonaki nyonso oyo elekaki nyonso oyo circulaki na internet. En tout cas mutu moko te akolobaki amonaki yango te, mutu nyonso amonaki yango. Ba live esalemi ebele batu o fallait ba confirmer likambo yango, bayaki pe ba confirmaki likambo yango. D'ailleurs soki bolandi be émission nga bo mona ke toyaki pe tosala émission moko boye pona mwana ya yabe basakana na mwana te, omoni mwana basakana na mwana te ngana oyeba te koma ba ser na biso ba congolais bokoza na ata ndambo mayele soit ndambo sagesse te. Pourquoi est-ce que likamba mwana basakana nango? Comment koluko créer buzz moko boye na likambo etali mwana na yo moko? Franchement ba congolais ba mitema mabe. Congolais mitema mabe. Congolais ebate eloko ni oya lukaka. Bande onanga tolali tolamuki lolo na tongo toye komona na internet ekomi ke yaba sala ki buzz. Oh yaba sala ki buzz. Oh baseme kine ba yebi yango te. Oh yabe kuta boti mwana zana ya envie. Oh nano aboti te. Kote musuba loba nano aboti te. Kote musuba loba aboti. Ti toye koyoka batu balobi ke te yabe aboti mais asali buzz. Aluka ki nano sala buzz pour ce qui peut atteindre la population so pas la ndenge. Mais franchement eza pasi eza pasi. Benito leli si batu ba leli ba biso ba auto kutana na ya bete meto yebi kaka na internet. Ngaso na yeba benita na histoire a papantsa pe na banda koyokela ye mawa na makamno se banda koleka ti mobala yako kufa esalanga passe na motema. Et to yo mona yabe sibitima mobala kufa ka boy mobala yaba kufa na novembre ezaka novembre o mobala na ya kufa ka papa ntsa kufa na novembre yaba yako zo mobali mususu ozi mobali mususu pour abali mobali ne yo Ramsès soki Ramsès ti abala kiti ayaki kozwa zemi yaya yo mutu ba déclare ka o stérile yo mutu TikTok elobaka ke osimba mwana te obota te nzamba yo pambola apesi yo zemi o mema zemi yana na réseaux sociaux o kito matana zemi yana na internet bosakana na bane et ana bato babala pena alliance pena latiro ba voile nzambe nango pesa bango bana te. Comment boko la base na mwana oyo moko boti na bébé na yo ba déclarer moi ano déjà kufi bebo ya yo moko mama conscience no esala na ebite na mobali na yo accepta ki bosala base wana accepta ki yango ndenge nini. En tout cas franchement sur ya solo eza base ya be en tout cas olimbisanga mutu na yo na ebite soki esala to esala te. Et loko sali mama nyonso ko sala ngo jamais. Mama moboti o ayebi pasi ya robota. O ayebi pasi ya komema zemi. Yango internet kaka koluka visibilité to eza nini. Ya bozala na visibilité. Benito ke luka visibilité te na likamba okosa ke mwana kufi po azaka na visibilité.
Yabe ata zui video na TikTok ati azo tambola kaka. Aozada na visibilité. Pono luka visibilité sengele te yaba ya kosa na internet ke mwana ya kufi. Et puis ça qui déjà coupe, ça qui déjà baise moko préparé. Donc ba préparer qui bezo bien, donc bezo pena ba préparer qui en très bien. Franchement, basakana na mwana te, yo moko déclarer mwana na we bembe. Mwana na kufite mais yo moko mamo déclarer déjà ke bembe. O déclarer ye, ba panza na bango sango na réseaux sociaux ko kufeli mwana. Toyaka yoka awa ote ezaki baseme ki na ye nde babenga ki Mervin nde bapesa ki Mervin information. Mais tango moni ki babengi Mervin bapesi Mervin information Mervin asali émission ke mwana kufi ya befalo yo démentir o démentir te po yeba kitina. Camarade no Karine Mokonzi asali live. To mona ki même Karine Mokonzi asala ki live. Aloba ki bien ke mwana faible. Karine Mokonzi alobi ka sololi na ye. Mwana faible. Mwana abwe. To yo mona Karine yo sala deuxième live. Akokia koloba likamba mwana kufite. Mamatisi mboka. Amatisi mboka ya Robinho. Ye mte koloba ke mwana yaba azate mwana yaba kufi. Et directement bakata ki live. Tout ça. Ezaki na okaba buzz. Yabe nyoso nizaki na oba buzz. To soni nde esala, to mwana zate. En tout cas, yabe expliquer biso no clair. Bo bouleverser batu. O déclarer moi, so mwana kufite yo penza papa, boza ba parent ndenge nini. Parent ayebi pasi o memazemi penza, bandane bandeliti na 9 mois. Mwana ningana kona libumu, muto memi muninga no mutu. Bino boyebi batunde bazela bébé na bango. Mutu boyebi sentiment obota. Bino bomona mwana bitenzi to jouer to nini. TikTok tala mundela ko lala la muki le lobi TikTok li soute. Mundela ko lala la muki pour changer je. Alobi ke na boy nanga TikTok li soute kangi TikTok na ye. O baby sa via mwana no likola TikTok. Likola bato bana TikTok oyo yebi mutema na bango te bandoki boni bana TikTok wana. TikTok wana bandoki boni baza wana. Ba demo boni bana TikTok. Me yebe ozo baby ozo boma mwana no yomoko. Mwana no akufite me yomoko parent. Olingo boma mwana na yo. C'est grave. En tout cas, depuis ma naissance, mbali boso na yo kalikambo, mwana kufite, beze bimi déjà que mwana kufi, ba to sali be émission, to sali ba live, to sali be émission, to leli mwana yabe, nanya lele mwana yabe te. Malgré ça pena ba yinino ba finga ki ba tumusu ba pesa ki faute. Oui, c'est normal, faut ba pesa beni ta faute. Onyo ovana papa sa tamula iso ki papa nta. Onyo kwa ma ozwa zemite. Ba finga o TikTok e déclara o stérile finga yo. Yaya, mutu a umela botaka te. Nzamba pesi o mwana soki na quarantaine. Mais franchement, na ebite soki TikTok ango ebebi sara batu mémoire, so ebebi sara batu mutu. Yabe franchement na okikanda. Likambo eza bezi na yo ki kanda. Même ba Linda Bukulu ba osepe na likambo te. Même ba princesse Allegria ba osepe na likambo te. Jamais mama kosaka na mwana oye moko aboti. Mwana oyo moko bimisi. Bomoni mwana ngo mwana ba tenta kiker ya je o a kiker wana toni. Tia babi misaba bezo o mwana kufi yabe wana tialo ba mwana kufi nano aboti te. Solo ba news ndenge ye donc tia solo ba mwana akufi yabe nano aboti te. Ayo bota ndena sima. Banda ya baba ndo sa ba bezi na ye ya ota bebe moka zolela bomona ka ba video moke e circula ka boy ataka bebe moko azolela ye moka bandi ko yemba na koko kalisusu ko sala ba live TikTok nanga e kangami yo boyo ka kibanzembo wana ndenga yemba ke ngwana beba azolela ka kuna to ya to komela ya beba félicitations ye moko atie mwana azolela
tokomela ye ba félicitation après tu yoka kisaki nango mwana te après tu yoka ke yaba bota kite mwana ya yo moko zemi ya yo moko mama ki star kaka TikTok eza vite oyo za nango na nde vi na yo okobima no TikTok ango te matalana kaka yaya likola matalana boyo ondimi babenga ba déclarer mwana mo wei likola matalana ondimi ba déclarer mwana na mo wei franchement basi ba mitema franchement basi to ana mitema likola matalana ba déclarer mwana mo wei oyebi combien de bato asepelaki na koti lobi na live ya mutu mo na tanga kombo ezate ao sepela pela to somba ba champagne to mela ba champagne mwana ya ba kufi. Tout ça pourquoi? Pona ka otia batu muso lingaka tia batu na mwa distraction mo bo après boti mais za buzoba tangu yo ki passe roboto ke na maternité nanya yebeke ya ba yo ki passe robota jour ango nanya monaki ke ya benda zana ana passe ya obota nanya monaki franchement bandeko bosa ba aventure na ba vie nde bosa ba aventure na internet mais bobi misa bana na ba makamu na bino bobi misa bana wana bana obomba bana obatela bana yo kana réseaux sociaux ezan ki ndoki makasi boy yo nde mto nzima ki kokota TikTok mais mwana no nzima ki kokota TikTok te yo mto nzima ki koza star mais mwana no nzima ki koza star te pourquoi mema mwana na ona TikTok pourquoi mema ba aventure ya mwana osa na mwana ba aventure mwana oazana na avenir mula mwana oazana na 0 tia koma une année tia koma 2 ans 3 ans bozo par exemple la Karine te pona Henrietta malgré ba osa buzo bana mobile ne ko finga na internet bio dabo mona Karine azo lo nyarita poste pas moi sana zakata même soko sala live na ye amoni nini moko boye bimi Henrietta linga sala lo bomona ka balula mwana na ye pona ni a protéger mwana na ye so le loto ju occasion amona ba photo Henrietta to ju occasion na batu mususu nde babimisi ba photo wana Karine ye moka kokwa bimisa ba photo mwana ete et puis bocho yo kai na live alobi jamais yabo kokwa batela mwana ote yaba ta mobile yango zo kokwa batela ete réseaux sociaux ngi futa bino combien et so babo moina bino te et so baba vina bino te pour protéger bana bino TikTok ana batu non na ebite mundela ngwa kangango kaka TikTok oso bakangango batebele ba souffrir lai bakangango mundele ose la TikTok po ezala moyen na ye osala business yana batu musu ba osala TikTok moyen koteka biloko na bango asa ba promotion biloko na epo ateka me ba zoba ba osala TikTok pona rando pona kofingana pona koluka ko bebisa ba vie ya baninga eza pasi pona congolais basala biso na matière nini basali bino réseau moko ya bien na kombo ya TikTok lelo eza meilleure façon ya ko se communiquer meilleure façon ya osala publicité ye loko lelo koma mutu soko teke loko na TikTok poster kaka combien de clients oyo kozwa na TikTok na place bosa na bino taba business na place bo créer na bino bosa na ba mbongo ngo bokumisa bosa na ba mbongo bo futela ba appartement cher bosa ba meuble cher na bandako na bino na place bo profiter na bino taba business ngo na ba TikTok ngo bo teka bo soma ba mapango bo soma ba bien bo construire bo vanda bino bosa ka ba les premiers non ça ba conflit moko inutile ba rando moko inutile ko finga na boane loko te ka ko finga na boyela kabiso taba débat mo ya ba Nigérian de ba salaka bobando lakisa no ba télé réalité ba bien o boza nango bozaka na somba ki pantalon mi ya 2000 euros et na futela kandako a 3000 euros et na sala kabo ya sala ta ba télé réalité ba bien na bino to monaka boyeli TikTok ka ko fingana boyeli TikTok ka ko bomana bokomi ko ke musika tiko kosela bana na bino moko ba liwa
famille osa na TikTok oyebani na bango te oyebi mutu te bokutanika na TikTok so pe bokutani eza pona matalana pona kofingana nde boyebaneli pona barando nde boyebaneli yaya tovanda bien na batu cercueil ezaka kilo cercueil ezaka kilo na comprendre te bokima makambu te pourquoi so moni mutu olukilo makambu sundola ekima problème bokima ba problème te pourquoi bozaka ye moko abandaki nga me bolima talana trop oyo akoya sala émission oyo akoya boye na droit de réponse yango so bafingi bino boye na bino na droit de réponse te sala nini tala bomoni on répondre imbécile par le silence muta koya na live atangi kombo na fingi yo mais so moni muta ngona fingi akipenga te boye ndeni biebo asir lobi kuna oya so atangi kombo luka babenga oyuma me batela vie na yo bomba vie na yo TikTok lezo fingi sa bandeko na biso ba congolais na ba congolaise et comment mona moi mobali mako pelisa live na TikTok wana ju periki atielo kwa mwasi Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Kibo moto na bino botia wapi? Likola réseaux sociaux kibo moto botia wapi? Yaya lelo so kufi olali cercueil batu babando yo talaka yo batu bakomi basali mulongo to sala mulongo batu basali mulongo bakomi ko yako leka bazo tala yo yako chola bazo chola yako yoka ma bazo yoka wana yo lali na katikati. Bo raisonner viko lelo so benita komiti na niveau sala mwana moko challenge poto benga ngo challenge de mort to benga ngo mwana moko salisi challenge ya liwa pona TikTok ma benita mukolo boye penza en tout cas ça fait mal bandeko ça fait mal lobeza ka ya solo mais so eza ya solo te yaya mwana o kolaka lobi o tunaka yo o TikTok bakangi yango te o tunaka yo mama pourquoi na mona ba mama mikolo na TikTok rando ko fingana na ba bêtise mais bwana bana o lobi ba okola après conseil nini opesa na mwana so moni mwana a dévier conseil nini opesa na mwana o yo moko mama ko loba na TikTok YouTube ko finga obosani ke tikalaka lobi kuna etika na réseaux sociaux bano ba otalaka yo ale lobi so bana na ba komi mutu likolo kola yo mama conseil nini okopesa na bana na yo kapo na mbongo esila te bakoko na biso batika mbongo ndepe biso pe to tika ngo bana biso pe ba otika kango. En tout cas, merci beaucoup na batu nyonso o balanda Irsi Botelo TV. Vraiment nazaki monté na yoka ki kanda. Yango na challenge ya mwana na yo moko komisi challenge ebembe. Na yoka ki vraiment kanda yango na yaki na analyse nanga na partager elongo na bino. Alors selon l'information balobi ke mwana yabe akufi na ete yabe asala ki challenge ya koboma mwana na ye moko. En tout cas, c'est grave. Et ça vraiment pas si pe mawa. Bandeko nanga soki eza mbala liboso okutani na Irsi Botelo TV. En tout cas, meilleure façon de soutenir chaîne na biso eza o s'abonner, o commenter, o liker, o partager nzambalola a kopambola yo. To partager vidéo, to s'abonner et o sala malamu mingi. Wana tokutani mbala sima soki Yesu a zongite. Bisous. Bye.